ozali pour qui maka pour longa olobi olongwe to ozali mozo bimisa ba makamuso ozo ebate ko yope ko ozo appelle synthèse ya vie ko constater que non la même main c'est un combattant yo mo olobi aza combattant ya solo ka c'était pour relative veste na cravate azane tizoba aza yuma te ko constater que non makambo osali ezo tikala archive luka zongisa mémoire na yo zana bolingo ce n'est pas dit que soki bati bakabwani ou bien bozalaki mwasi na mobali bokabwani obenga mususu ndoki obanda kofinga mutu te il faut to longola esprit wana biso ba congolais to zonga to zana na bomoko to zana bolingo makambo ya mboka o bosengaka to lekisaka na télévision yango ekomi koleka en live na kin donc bo se kondanaka te bolelaka pe su te parce que nzambe azali nzambe ayokaka on ne se moque pas de Dieu. Tant bino bozo loba bozo tinda non makamamboka siko yangoyo ngamo pe nazolo belelango avec les images nous surtout ezomonana nazongi siko na likambo ke non biso neto za awa nazolo ba toko kosala tout autre toko kosala na kata diaspora soki pona ba information na bino nazo sabino 85% na kati na Congo batalaka na bango internet te 85% donc ezaka na ba 15% ya batu na kin na Congo mobimba o batalaka internet donc cela veut dire ba makambo bino bosala kawa na ba makambo seleka na internet wana na kini balandanga na bango vraiment ngote parce que ngana nazana preuve ezaka même na ba jeune mususu okutu ya majorité présidentielle au baza capable de teta na tini la bango ba texte banino ba message na sala kaso na tinde belé bazo déclare ba bino au pasteur ko tinde belé te parce que crédit aussi là tindaka à partir yozo loba parce que ça facile na kin pour batado batala kangote donc selon les recherches donc 85% ya population na Kisasa balandaka makam na bino te donc c'est que makam na bino et soukaka entre biso communauté moka muke a on a peut na poto ya muke communauté moka muke tozo solango eza na impact te donc télévision n'écoute eza na impact pendant na zolo bande na bina plus de 200 millions de personnes bazolanda monde entier bazolanda message bazosala ngo ba translation bazomona que non un pasteur azana besoin bat bazana bomoko azana besoin bat bazana piste azana besoin bat bafinga na kate azana besoin bat bazana bolingo to marché to comprendre que non toza bana ya tata moko et azotalisa batu ke makabo bango bazosala biso to yebi yango te mutu oyo bango bazolo balingi ete na mboka na ye place azali selon les enquêtes déjà to comme na 95% ya Congolais bandimi chef de l'État na biso continuer mandat na ye siko yo lobilanga eza fantigité donc 95% ya population congolaise bazana besoin à landa à continuer mandat na ye na tanga mo longo mo siko rapida poso na tangi lensi boloba na kumisi ou bien na salini na tanga na eloko botala sikoyo potozo solola na bino bandeko eloko nazo parler ndenge ministre de la Justice à Lobakiawa, la justice met en garde ceux qui appellent la population à descendre dans la rue, tels que ces politiciens d'opposition, Bruno Mavungu, Martin Fayulu, Jean-Claude Mvwemba, Kovo Ingila, David Jolino Makelele, ces personnes qui appellent la population à descendre dans la rue pour des actions criminelles contre les biens publics, des viols et des pillages sont passibles de peines prévues par la loi de plus de 10 ans de prison ferme que la justice vienne saisir quelques messages qui ont été lancés dans des réseaux sociaux, a déclaré le procureur général de la République, Flori Kabange Numbi. D'après notre cher frère hollandais Makuka, Oyo azape kabili se loko langa est-ce que ce qu'on dit na tangi article oyo comment maki na Kisasa kuna na fingi nani nazo informer bino makambo ndenge zali lem si yo zvani na kati ya poto ba kolinga ba utiliser yo oh non tokende na Kisasa kuna tokende soki kolongola nde bolo ba tokende kolongola chef de l'état eza ba vanti sikotango bo kende kuna balobi awa eloko nous surtout ekotinda osala pona ko renverser gouvernement en place. Et ça n'a plus de 10 ans de prison. Nous avons avertir bino siko pour na bosala yango te o ba ko na erreur wana. Ba aussi misabino touche pour rien. So ba bi plus de 10 ans, ça va 20. C'est que so 20.
na kin makambo ba divisé par des athées. Si ko vi na yo na basi na bana nous on a te que ne perte. Alors bango kuna ba on a déjà prida parce ba yebi pour loi elobini. La loi avertit avant de frapper. Alors ngas ko nazo ko avertir bino. Na sali mabe. Na fini mutwa. Na kumisi mutwa. Nazo ko avertir c'est que la loi dit que ko mekate bosa la soulèvement oya ko meka ba ko kangaye. Loi elobi que azan a plus de 10 ans de prison. Sikoyo tanga nazo sabino bosa la ngote parce que contre la loi ba okanga. Sikoyo innocent o ayebi makambo te. Ceux qui ont des informations ba nango le kate ba ko meme na mouvement akei ba ke okangaye a repère de siko makamunaye. Voilà pourquoi ils ont senga kendenge bolobayi que notre a besoin makamamboka makamamboka ngo ngai. Kolinga mutu moka destin binote mutaza fanatika mutu te kutu awa ndenge za ngwana biso ku ndeto za soki boza kutu mayele on vous a utilisé trop na lobi ba utiliser bino trop parce que nazo sabino ngana za na kati ya milieu na yebisi bino que vous les combattants ezana ba utiliser ka bino na kati na majorité présidentielle mutu moko ta za contre bino na kama ngo tilelo ba musuku nde bazana ba okende bakisasa basi ba négocier baozaba na bimisakaka baozaba ndaku na beau marché siku yu vanino awa baninga no bazo négocier na bango bakene basi bandangu na beau marché non to bundi trop au moins que non to coli il faut quand même toza quand même rémunérer donc la mboka na biso za nango na bolingo ba biki oui ça va bobunda pe mingi selon bino nde bomo na bobunda bon ba rémunérer bino ba pesa bino ba place parce que ba passer pe bazo na bango ba passer bazo ba tonga na bango pe place na bango siko ba boya te siko kasi bosunga toko taka to supporter ka mutangote pour mutango déjà à la président ba président de l'Afrique ils ont honneur na bino siko bino siko bobundi trop mais tous tokota beaucoup tokota kana likambango bo supporter ye kaka parce que azan déjà champion de champion na kumisite maza champion de champion président bongo siko tango siko yo makambo ngana zo yebisa nazo fungo na bino nenzela na yebisi bino siko vérité ba okende ba ozaba nini ba ndaku na beau marché nde na alia kutu ezala bato musu kutu ya kata ya na kata clique bazo sepela na ngate parce que nazo fungola bino nazo lo ba vérité omoni batu ebele bazana beze ko bomba ba secret net ba secret na la kisi image yo bongo mona ngote bongo yeba pété que non chef de l'État la bisa comme président bongo yeba pété ba musupe ba yeba té que non azalaka vice président ba ya Union africaine bo yebi pété et ba musupe ba yebi na bango pété que non avant la vice président bien président ya Union africaine il faut la président de la République ya mboka moko. Ce que le Bénin bien beau longola za la président Congo ta que za président Mbongani ya za président Angleterre à l'Angleterre président bazate ce que bozo mona te que no bozo bunda na mupepende na lobaka ce que ngana zo ko informer bino to longwa na ba distraction tangu lelo vrai muto papa na biso Tshisekedi tangu mo sa ba manevre net ne bozo lo ba dialogue to za dia na kata dialogue na zo expliquer to za la dialogue déjà to za dia na dialogue to zo dialoguer chef de l'état pèse déjà mitindo to ke na dialogue mais to zo dialoguer déjà si tu comptes en 2016, toujours continuer à dialogue ango. Si pendant que tu as glissement, impératif ou obligation déjà, donc on est là, on est en train de dialoguer. Alors on attend et l'autre mot sous pour na roloba keno, ba musu bazo ba te sisike da boya boyite, zera la sabine lo moko. Mam papa na osala bino boyebite na pese mbote sikazali, na tanga mo lo moko rapida wa ya IDPS ya Nord Kivu. Ndenge président la bango a commis et ngaite. Alors j'aimerais lire ça rapidement. Autant et l'autre on a rapide parce que écrit est nécessaire parce que tant que tout le monde a écrit mutu moyen a tchadout ezalité. Alors ezali message outil na président ya IDPS ya Nord Kivu. Alors l'UDPS Fédération du Nord Kivu opte pour les dialogues initiés par le président Kabila Kabange. Pour le président fédéral de l'UDPS Nord Kivu, le dialogue n'est pas synonyme du glissement du nouveau calendrier électoral, mais plutôt pour l'intérêt général de la population au respect de la constitution de notre pays. Les partis politiques Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Fédération du Nord Kivu, opte pour sa participation au dialogue national initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a déclaré ce jeudi
Ruben Mikindo, président fédéral de l'UDPS Nord Kivu, de retour pour parler avec les gouvernements de la RDC à Bruxelles, en Belgique où il a séjourné actuellement Etienne Tshisekedi, président national de ces partis d'opposition depuis 33 ans d'existence. Azalara, président, il est là à changer. Mon parti n'a arrêté que non longwa. Seul le dialogue reste la voie définitive pour faire sortir notre pays de l'impasse politique actuelle, a-t-il poursuivi au cours d'un point de presse animé à la permanence de ces partis à Goma. Au sujet de la position du G7 dans l'opposition, Ruben Mikindo a indiqué que l'UDPS est et reste les seuls partis politiques de l'opposition qui a un cachet de charges, tandis que le groupe de 7 n'est qu'une bande de dinosaures qui ont saigné les pays, a-t-il conclu. Pour l'orateur du jour, le dialogue reste le seul espoir pour la population congolaise. Voilà pourquoi il invite tout le monde à s'impliquer et à s'assumer en responsable pour l'avenir de notre pays. Notons enfin que ce point de presse a été co-animé par le professeur Eli Ziundula de l'Université de Liège en Belgique et membre de l'UDPS. D'après notre correspondance, il y a Welcome TV. Alors, on a le dit que y a un article Oyo. Est-ce que vous avez combien? Président de l'UDPS à Nord Kivu a lobby que dialogue ezanzela Oyo ya malamu pona batunyo surtout. Alors, na kati ya seni tozana Corneille Nanga o azali président ya seni oyo ayebi ndenge nini ba organizaka ba élection enzambe apambole sika azali. Alors na komi na suka bolanda ba image ya Corneille Nanga, un homme de Dieu oyo azali respectueux na Kisasa, très intelligent, que Dieu vous bénisse, suivez les émissions. Constitutionnel et pour cause la prestation de serment de nouveaux membres du bureau de la CENI, Corneille Nanga, Norbert Basengezi et Pierrette Mouenzi ont juré de remplir loyalement les tâches leur assignées. C'est officiel, les 3 nouveaux membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante entrent en fonction ce jeudi. Ils ont prêté serment à la Cour constitutionnelle devant plusieurs autorités et corps diplomatiques. Corneille Nanga, Norbert Basengezi, Pierrette Mouenzi, respectivement président, vice-président et questeur de la CENI, ont promis de faire respecter la Constitution en toute transparence. Je vous propose de suivre un extrait de la cérémonie. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo, de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Commission électorale nationale indépendante. Je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante. De garder les secrets de délibération et du vote, même après la cessation de mes fonctions.